Bonjour, bonsoir, Balandino, soit des shows d'Enar TV. Merci, Naba Oignon, soit Balandi des shows d'Enar TV. Ah, tu as tout l'Axabino, bah, extrait, ya matanga, n'enge tout à quoi, Sabino, que maman Nabiso Christine, moi, si ya papa Alain Moloto à Koufi, donc, c'est-à-dire, et ça, juste information supplémentaire, ya l'Axabino, que non. L'information est vraie. Ah, tout ça, et si, comme maman Christine Moloto, Azala qui couvanda, donc, et si, ka Vandaka. Ba famille bango wana connaissance bat nyonso basangani wana ka ndenge ozomona wana ba na kati ya lupangu vraiment et ça li passe, c'est-à-dire maman Christine Moloto akufi yango tuyaki tuya kolakisa bino bilili na des shows d'Enar TV omona ke ba information na biso to vérifiaka vraiment avant to lekisa. Voilà, nous on est là pour informer et voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV. Ce que l'on dit, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV. Émission donc, yango to bande koloba awa ezali ndako ya maman Christine Moloto. Maman Nabiso akufi. Vraiment esali passe esali mawa wana ozomona bandeko basangana ki wana ba journaliste ba chroniqueur na ba panzi sango ebele kaka ni ozomona wana. Voilà. Une partie à information et bimi penza na source yango pe toye kopesa bino pona ko confirmer information wana ke ezali ya solo. Voilà, donc yango wana des shows d'Enar TV pe à lalité azolukela bino kaka ba information na source parce que les informations des sources ezalaka bien makasi ole ya kolobela biloko likolo. Voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV. Des shows d'Enar TV, rien que la vérité, ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV. Merci beaucoup bandeko onyo sobolandi émission nabiso kobo sanate partager émission to informer batumsus bochepe ba j'aime nabiso na émission, donnez vos commentaires sur clavier tika ata rip pona molimo ya maman nabiso Christine Moloto epe manakimia ekosala bien. Bible lobi mieux vaut nandaku ya matanga ke na esika ya fête. Voilà quoi. Tolela na bakufi, tolela bae bakufi si voilà. Et ça li passe mingi komona maman na biso mwasi ya Alain Moloto pe akufi. Papa Alain Moloto akufa ki mama akufi atiki bana. Tumona ki na ba photo na tela ki bino. Bana ya Alain Moloto pe bazali wana basi bakoli talaka kotika la ba orphelin na monde lelo. Na Congo ya lelo kotika la orphelin ya eza facilité mais maman na biso akufi atiki bandeko na biso. Batika li bango moko ba orphelin de père et de mère. Alors bato mawa obozaka na mutema kosunga so koluka kosunga ndeko bandeko to pe bana ya famille Moloto oyo batikali ekozala bien obengi bango kuna na libota na bango nga des shows d'Enar TV na numéro na bango te mais soki kozala na ba information supplémentaire oyo kosenga ke ba message ezala tokoya toujours ko informer bino zala branché oyo nyonso kozala concerné matanga oyo tokoya ko informer bino ezalaki ya bino humble serviteur, l'homme de bonne foi. Merci. Ciao. Des shows d'Enar TV. Pona koyoka bansango. Sango ya mboka ye. Basango ya Afrika ye. Basango Europa ye. Basango ya mokili mobimba. Des shows d'Enar TV. Pona koyoka bansango. Basango ya mboka ye. Basango ya Afrika ye. Basango Europa ye. Basango ya mokili mobimba.